Bonjour, bonjour la Chine, bonjour bana membre, bonjour à tous et à toutes. Nazo yambela bino mama Béa na Londres. Mama Béa na pesi yo parole. Ba Chinois bazoyoka yo. Bonsoir bana membre, bonsoir ba Chinois. Mbote na bino na kombo na Yesu. Bonsoir mama Fashion. Na loba na uti kotala mabele manzombo kisinjora aza kolela alobi Karine akufa. Aza kolela ye moko liwana ye moko masumu na ye. Kisinjora aza na marke ya Pharaon. Kisinjora aza komilela liwana ye moko amikomisa mobali. Kisinjora moyibi ayiba papa Kofi ba boxer ba kaleson. Libabe ya ba kaleson ayiba papa Kofi. Yango elata ye koma mwasi mobali ti. Ayiba Fali ba boxer. Ayiba Jibe ba boxer. Ayibi tina ni ba Jibe ba lingaka ete. Fali ya lingaka ta koyoka Lisusu te. Sipona muyibi azalaki pembeni na bango po ayibaka. Aye koyiba boxer héritier. Akotisi na lokolo ekomi ata na mupende te. Kisinjora moyibi libabe. Kisinjora apesa mwana na ye libabe. Mwana koma ndumba na boulevard. Semeki na omoko mutaloba yango te. Mabe ya Karine eza wapi? Yo lokoso. Olia mutoki ya Karine Kisinjora. Lapa nzambe te. Lapa nzambe totala osala emission. Olapa kena lia mutoki ya Karine te. Ngembo janvier afinga yo te. Afinga yo oliaka mutoki ya Karine lokoso. Kotungisa Karine ya nyoso kosenga Karine. Yo kolela Karine akufa. Yo nde kolela na masumu na yo ya marke ya Pharaon. Oye elata yo na nzoto. Libabe partout place otambolaka. Ozuaka te. Yo Karine abenga bino bazozo. Yo Kisinjora. Kimoyibi na yo ya koyiba ba kaleso ya ba musicien. Oyiba Kofi ba boxer. Oyibi Jibe. Oyibi Fali. Libabe okotambula nango lingo bambango na muto wa Karine. Zala na kimia ko Kisinjora. Luka vi na yo te na age na oyo za sumu toleka na internet na ba coupe minene ndengwana ozolele elongi lokola mukomboso boni boyoka ka soni te ko boyoka soni te pona nini zala na kimia te luka vi na yo tika vi ya Karine yo luka vi na ye Karine aza remontade aza komata muke na nzambe na ye ya bino nini Bible lobi na biso toute arme forgée contre vous sera nulle sans effet. Soki Karine afingaki ndeko na biso nde ekozwa malédiction ekozongela ye. Mais lokola Karine afingaki ye te aexplikaki likambo malédiction ekozongela yo moko na mwana na yo akoumela kaka na boulevard na kindumba Kisinjora. Zala na kimia kende na prière basokolo na botutu ya bakaleso ya Kofi olata otambola na yango. Yo keno kolata bilamba ya bana mibale epi ba musicien yo yebi vi na bango yango kolokama na yo olingo zongisa yango na nzoto ya Karine. Lero tokomi mutu na mutu azoluka vi na ye oluka nzambe na ye azwa délivrance na ndenge na ye. Kende koluka délivrance ya bakaleso oyiba ya ba musicien ya ba Jibe ya ba Fali na ba Kofi. Okokufa yo moko. Boyoki mama Béa encore azo continuer koloba. Total la makambo ya mokili ndenge ezali. Mami makambo ezo matisanga penza mafuta na motema penza kotala mabele manzombo lokola Kisinjora ofinga Karine. Ofinga Karine eloko nini vraiment Kisinjora? Kisinjora mwasi azanga position, azanga taille, azanga forme. Aza lokola libungu tulu, elongi mabe misu lokola niawu. Yele lo akokotela héritier. Modelo ya finga héritier, Karine afinga héritier bongo. Modeli oya finga Fali afinga Jibe. Karine afinga bango ndengwana. Karine baneki na eka ko kreche po aluka succès na ye. Bandeko na ye pe bayebi yango. Bawera ba Fali bayebi yango ki abandaki na eko luka succès na ya ofinga bango na kati ya motema te. Karine azala bien na frère na Fali wana. Bomona ba photo te bomona ba video te azosala interview. Amona yango te. Na wera wana
mwana ya wera Karine azali kotambola na wera amona yango te bavideo ezali abeta na internet akomona ti oya kongalisa kofinga nini o Karine afingaka bato kisi njoa alingi angalisa yango libungu tulu akotambola na masumu na libabe ya kofi ya bakaleso ayiba oyo alata biloko ya mwana mobali yo bwana ye famille te ekolo moko te ndeko te okende koyiba bakaleso na ye oh kisi njola kolokama ya ndenge nini oyo modele oyo oza na yango rasi ya vipe rasi ya farao kisi njoka mawa akabela mwana libabe mwana koma mndumba ya boulevard semeki no manike afinga yo yoka yango te Karine ndo ozobimisele misu kisi njoka masumu na yo kozongela kaka yo nayebisi yo kaka bongo mopanga na bino bozoluka epa ya Karine lokwa Karine asala yo mabe te ekozongela yo kisi njoka yoka soni ko yo bunisa Karine combien de fois kisi njoka combien de fois combien de fois so bunisa aka Karine mais Karine obo omona kaka ke azaka akomata oyoka soni te kisi njoka yo lingo jembela na komba Karine otika Karine te luka solution ya mwana na yo luka solution ya koko na yo luka vi na yo okotambola na masumu bilakeli mabe ya bamusicien olata bakaleso na bango bino bolukaka makambo ololuka délivrance ozoluka délivrance te ofandeli kaka komba Karine obengaka bajournaliste boya nasala babezi na komba Karine okosuka mabe kisi njoa okosuka mabe okokufa munoko polele héritier wana ofinga ye mini pokwa bato bazoseka yo te bato bazokomprendre yo te fo kofi abo utaki kofinga kofi kasi yo mtu oyiba bakaleso ya kofi te olongo epa kofi ale oye epa héritier wana mpe lobilobi okofinga ka héritier te yo yebi héritier na Karine yo ye makambo na bango bazangi nango boni boyoko bokotaka na mozindo ya makambo boyebi te kisi njoka kanga munoko na yo kisi njoka bondelaka bamemoka na Turki nga kuna kosepela héritier matiso na tatami alala yo héritier akoma lokola museleke te likolo na yo kisi njoka okufa. La Chine naseki nanu muke parce que merci Mama Béa, merci l'intervention na merci Mama Béa. Kisi njoka oza motema mabe na miniti o la Chine mobimba mokili mobimba mwana wana pe ayiba ye na mama yemo mwana wana ezaka mwana ye te parce que comme aza mobali abotaka te mwasi nde mutu akumbaka zemi tomona ye pe na zemi te bamama ya quartier baloba ata mokolo moko bamona ye zemi te bamona ye ata zemi evimba te baye kosutuka kaka bamona ye na mwana mwana wana ayiba ye na maternité yango wana akomisa esclave ya boulevard akomisa esclave ya boulevard po akende kolukelaka ye mbongo mwana wana aza na mama na ye aza na mama na ye yo kenda oyiba ye ti lelo bayeba esika nini yo obota te toyeba te esika nini maternité obota bongo ofingaka ka tout le temps Karine héritier wana onyokola héritier bitumba héritier Karine abanda obundela yo nde mutu obanda ofinga héritier te obosani obosanaka vite kisi njoka bitumba héritier mutu abanda okoka yango eza Karine yo mutu obandaki kobundisa héritier obosani ndenge mama Béa alobi obosani kisi njoka modele obundisa héritier ofinga ye makolo mike lokola mbanjaka mundele yo lelo okomi yaya na yo héritier yo oza mokolo héritier elongi wana ekozala yo kozala yaya leka héritier oza mokolo héritier te héritier yango mpe azalaka na komprenaka ye te nayebaka ye te nayebaka te bato ya ndenge wana elonga na papa xbox ndenge nini okozala babilima boye wana na bamongo babengaka aza elima penza na mai kisi njoka aza vraimen elima. Ce n'est pas possible ozala na motema ya nketo ndenge wana lilombo na yo oza vraiment lolombo penza soki olombi ifo okota mutu lokola sonzo na nzoto na ye ndenge okoti héritier
okoti ye penza na sonjo en plus bato amike sonjo akotaka bango aliaka bango penza okovide héritier makila likolo ya lolombo il faut ofingela ye bato nyonso okoloba vie na nga so opesi ngaka mpata na ngai nga na sinya na nga nakende ofinga fe regola yo ofinga fe regola na sansi nini yo na papa Tito bazotinda bino bokomona fe regola nga na oprefere okangisa bango na konfirma wana bakende olala kuna batongola bango baprimisi kuna na bafese na bango. Papa Hervé, s'il te plaît, kangisa na kisi njoka ndenge osalaki mama Emily. Kangisa kisi njoka ndenge okangisa mama Emily na papa Tito. Papa Tito eza ken piana kangisa nanu bango bakovanda nanu kopema nanu kuna batika na nkombo na yo bapesa yo respect. Parce que ba victime na bango ezaka yo na Karine. Yo kisi njoka okokisa miziki ya héritier na fe regola. Ah, oza mabe, hein? Oza vraiment vrai Satan. Kasi bokokisa miziki na bino na Fali na nini bokokisa ngo pe na Koffi Olomide. Parce que ya Antoine asakanaka ta kokangisa bino. Hein? Fe regola kangisa nanu kisi njoka na ken piana s'il vous plaît. Bozala nanu na respect na musique ya bato. Mais de toute façon na Congo bao bayembaka vrai bien. Ezalika Koffi Olomide na fe regola. Moto moko akoki na bango na rumba azali te. Banzembo misu etikali wana ka ba sentimental. Etikali ka na banzembo bana na biso to baza na ba 16 ans, ba 17 ans, ba 18 ans. Ekomi bambiaka. Mais fe regola ayembi vraiment rumba bokoti penza na piste oyoki vraiment oui, au serré papa kitoko. O etikali wana ba manzanza. Apa Koffi Olomide na fe regola na anga koyembaka su rumba ndenge wana. Nana nga leki fe regola na koyemba rumba. Bolandaka ye na bapokwa ndenge azaka en direct na confirma boyoka ndenge azoyemba aza na ndako na ye en direct. Azo forcé te voix eza naturel. Siko Karine Mokonzi aza youtubeuse aforçaka te asalaka makambo naturel. Bobundisa Karine Mokonzi mabe bobundisa fe regola mabe yango bobanga Koffi Olomide po bobundisa ye parce que akotia bino na tout droit. Kisi njoka oyebi yo senga pardon ya bandoki ba pardon wana ezaka bandoki ba chef na batu batindaka yo asengaka pardon ba obosana na bango batu misu babosana ka pardon te hein. Bato misu balimbisaka te. Mutu misu so sali mabe akolimbisa yo te jusqu'à liwa na ye. Kisi njo akanisaka ata bolamu ya bato. Omoni masumu nzoka ndo oyiba ba boxer ya bato ndenge wana. Ozobunda na libabula. Ozobunda vraiment na libabula. Ndoki. Mabeya vraiment bien dengo laver ye. La Chine. Nazoloba na bino likambo wana la Chine ba chinois misu ba digérer yango te. Video wana ezotambola partout nazwi ba appel ya kosakana te. Ba sepeli te na makambo kisi njoka sali.
Karine aza nzambe te po aboma mutu. Mutu so abelai maladi na ye nzambe abengi eza te Karine mutu abomi ye. Bolingaka kolatisa Karine makambo oyo etali ye te. Aza mwana moke bato wana bozoloba baza mikolo ya Karine. Baza ba mama na bango. Karine aza mwana pona bango. Baza ba mama pona Karine na ba tata pona Karine. Eza mawa trop. Bapesi yo $30 ofingi mutu. Apo okozwa nini? Na ndimi te ke baozwa $300 baopesa lokuta. Bazwaka $300 te bozwaka ba $20 $30. Parce que akobimisa $300 na ete po apesa yo. Et c'est impossible. Vraiment impossible. Kipe na yo, kipe nanu yo moko. Mi kipe d'abord. Parce que soko ozala vraiment si ndenge biso nyonso toleka ba maternité bolinga osala makambo wana te ofinga bana baninga. C'est normal parce que oyibaki mwana na mama yemo. Ba période de la Chine, ba période ba oyiba bana ya azaki parmi ya mutu ayiba mwana wana. Mwana wana azaka mwana na ye te, mwana biologique te. Basala boye po bakafuye, po baloba botaka. Abotaka te ayiba mwana na mama yemo. Tchor. Kisi ndoka aza tchor. Parce que mwana lokola Karine obundisaka ye bitumba makasi bwe na mona yango te. Fozalaka Satan. Fozalaka Satan po bundisa ye bitumba makasi ndenge wana. Eza mawa mingi. Siko ozwaka nini? Ozwi $30 olie. Bongo lobi okuna. Apo obengaka vie na nga. Yo batu nyonso ka vie na nga. Na yo kaka jamais olobaka petit na nga. Ka ba vie na nga. Toyebaka te soko ozaka na age ya muke na age ya munene toyebi te. Po elongi ya mwana muke emonanaka na ya mukolo emonanaka. Po na yo ezaka vie na nga. Vie na nga Kofi. Vie na nga Wera. Vie na nga Fali. Vie na nga Héritier. Vie na nga Fabrigas. Mama. Yo ka batu nyonso ka bayaya. Petit azalaka te. Zongisa ba geste mwana mwasi. Osomba ba geste bana mibali. Pourquoi? Ka pona kolomba. Tika kikuluna na yo. Parce que wana eza kikuluna osalaka. Okotela banda kosala groupe na onde na lobaki ya kuluna. Ya yo siko ezaka ya moi ya kolomba. Kikuluna kolomba tika ango kisi njora. Kosisa personnalité na ote ka pona kolomba. Ofinga rabato ka pona kolomba. Yo mama mokolo boy mama mobimba. Foko sisango. Oko sisango. Pona Karine toko sisa yo. Tolemba te. Il s'agit de ça, 2000 émissions par bando, ça les la caillou ango. Parce que c'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Nini boena mwana, nini ango esila kateki sinjora. Nyongo nini ango ezali, o azwa yo. Pe na monita ko ozwa nyongo, yonde mutozo defaye.
Yo nde mutu ozo défaillir. Voilà la Chine na Sukiwana. Prochaine fois. Prochaine vidéo. Merci la Chine. Ba bonne soirée Nabino. Ba bonsoir Nabino. Ciao. C'est Mère Fashion de Nantes officielle. Bye.